nyonso bolinga kolanda culture africaine bolanda biso na Canal Congo TV okozala desite. Fiquem sabendo, cultura africana, segue-nos em Canal Congo TV. Voulez-vous découvrir les merveilles de la culture africaine? Suivez-nous sur Canal Congo TV. Vous ne serez pas déçus. Canal Congo Africa is good. Nakini bana Congo Brazzaville bandeko balandi nyonso bazolanda biso na nzela ya Canal Congo TV. Tozotalisa bino ma réalité ya makambo eza koleka mingi tozolobela ebiso etali bamama nalobaki tokozwa bamama na volet nyonso partout o mama azwami tokoépargne eloko te bamama na volet nyonso. Alors ndenge biso tolakaki bino toke komona bamama kibangiste epai wapi bango bapesamela mokumba bango bapesamela mpona kobimisa ferme moderne. Ferme wana po baba mosusu bazobenga poulailler ekozala ferme oyo etali eloko nyonso eza na kati, bilanga eza na kati, ngombe eza na kati, ntaba eza na kati, nyonso akose retrouver na kati ya ferme wana, yango tobengi ferme moderne. Alors batindaki yango epa wapi mokumba wana epesamelaki bamama kimbangiste ya mokili mobimba epa ya nani? Epa ya tata Simon Kimbango Kianga. Alobaki na bango ete babongisela ye ferme oyo ekolesa bapaya na ye pamba te azovise biso na ye ya mosika na molulu monene kozala na 2021 oyo eza centenaire ya église kimbangiste. Akoyamba bapaya ndenge na ndenge bakobuta bipai na bipai. Alors atali abite ngaza bamama na ngana betela atole charge oyo esenge na pesa ngwe pa bamama azwi charge apesi na bamama nyonso bino bokolanda ngai ya mokili mobimba. Alobi ete charge oyo nga napesi bino naza na kondima lokola oyo nga nalobaka epai bamama ekozalaka iyo napesi yango epai bamama. Alors ekozala coordonné na mama générale, mama tobengi mama Rose Lukisimba Makiese yenda za mama générale aza kotala ba mama ya mokili mobimba. Mama yende mutaza kosalisa misala wana na kati ya sita lutendele pai wapi misala za kondonga la sekondonga. Lelo ba mama bakomi na 6e bâtiment bakisa na dépôt monene epai wapi ekozala na bilia ya basoso bongo tosuki wana te tokolakisa bino malema bokomona pe ba jardin ndunda wana pe basoso babandoli yango po babandoli aka baalima te alima oyo euti na esalami na maboko ya mindele te ya biso pe ya Afrique ekozala. Alors bazosala bilanga bandunda bandolia na bandunda wana bamapa masango babiloko ya biso ya mboka mais babandaki na mama na baalima dépôt monene lokola esalemi kuna epai oyo babando bomba biloko na bango baliaka. Soki totali na babatima bamama baza kopusana mosala ekosalema mais coup de chapeau na bamama ya poto bamama bwana mapamboli makasi mosala bino bosali bwana mapamboli. Lelo soso ekoti na poulailler akotaki bebe lelo soso akomi na mapapa komo boto donc kala mingi te make kobanda soso akoli. Donc si na 2021 bamama tokolonga tokoréussir oyo babengi mosalo topesameli tolala te tolamuka tolonga na pongia boyinga mais pona kotalisa bino ete mosala c'est mosala tokobandana na mama mokonzi
mama général yende akotalisa biso mama na likambo na mayematali poulailler wana to ferme moderne po nyonso po basololaki na tata mokonzi ya bule yende moto ayebi plan ndenge mosala ekosalema tokei nani kotuna ye nini ye maloba nini aza nango mpona ntina kopesa bamama na ye mpe ya mokili mobimba tolanda ba journaliste ezali mawa soki na bamama oyo baza ya kolala pongi to bamama oyo bazokoma te to bamama baza na bolingo ya kosala te eza mawa pamba te likambo oyo epesami na ye moko tata mokonzi ya bule na bilaka na ye programme ya ndako oyo ya poulailler tobengi faire moderne ezalaki mpo koyoka alobi azopresente mise akopresente mpe poulailler ezalaki na programme ya tata nzambe ezelaki ntango nango ekoka yango epesameli biso yo ozali mama oyebi ete mama mulu moto apesaki tata Simon Kimbangu maboko na 2021 na 1921 pardon alobi tata ndima na kopesa maboko uta ntango wana ondimaki soutien na yo to uti nango 21 tokomi nango na 59 mama mulu susu abakisi alobi na tata Molimo Santu na nkolo Yesu na tata Nzambe bango misatu mukumba na tikali bino ba mama ba papa na nzoto bazalaki biso ba mama tondeki kosunga papa Nkuluntu papa Mfumu Mbanza toke na papa Mfumu Alongo ye kaka lelo papa Simon Kimbangu kiangani tozali kosunga mais soki yo mama ozoboya etinda melo yo oto mama yo za na ba doute ya papa te bongo ya nani parce que biso toza kosala yango eza ya afkite afkindo pesa meli mokumba lelo soki na tali batata Europe ndenge bakoti likambo yo batata Europe batata moko azotia 2000 euros ayebi tina alobi ezaka ya bamama te eza ya biso nyonso po papa akolesa bapaya na 21 akolesa mokili azali mpe kotombola lokumu ya mboka lelo ezaka ya bakimbangiste te bano kimbangiste bakoya bakosomba bakozwa biloko bakolia azosala yango lokumu mokili mame chance epesameli yo mama mais soki mama oza na kolala pongi ozoyima olobi na kosala te kasi otosi no tata Molimo Santu te yango yo te alobi mawa na ngai ezali ete bino moko bapie bino mosala boza koyeba ntina na mosala te e bato mpe baza koyeba ntina likambo te na liboso lere bato bakoya koyeba yango ekokoma trop tard yango ngai nayokaki yango mpe nabombi te nayebisi bino ezala tata ezala yo mama ezala jeune fille jeune garçon oyebi ete mokumba oyo olobi afiki azosala kaka soki asilisi aremettre baclé biloko nyonso tata mokonzi ya bule asengaki apesi na ye moko me pesameli yo mama ndenge osimbaki lingomba na 21 omemi yango 38 ans tango moni mission na yo esilaki oremettre yango na maboko ya papa ya ngenda ndenge mpe biso bapesi biso mission yango toza nango mpona arécupérer biso yo mama obebisi première génération deuxième génération troisième toke na quatrième obebisa kaka mama mulu aye mpona komatisa lokumu alakiso ete ozali ekelamu oyo tata Molimo Santu asala amatisi lokumu na yo mama oyebanaka te eloko pamba lelo oyebani tokomi na baposte clé tokomi na leta tokomi na lingomba bisika nyonso aye komatisa po atalisa yo oza likabo tata Nzambe mais lelo mpona récupération biso tobebisaka nde bapesi biso mokumbo alinga récupérer biso eza lokola dernière chance yo mama soko perdre chance nayebi te wapi mosusu oza kozela nayebi te chance oyo eza lokola chance asuka apesi na yo mama obebisaka na 4e génération 5e génération eza te clôture eza na 4e génération ale mama nalingi na récupérer yo lobi nini tongela ngai poulailler yango bamama tozolala pongi oyo mpe tokoti na masengini ya mabe ete kosala na yo te ezali ya mama Rose eza ya fiki te eza ya mama Rose te mawa koyoka bato mosusu koloba eza poulailler ya mama Rose asala poulailler na lingomba aza nani ezali na etindamelo ya tata mokonzi ya bule donc tolongwa na masengini ya mabe na baye baza kokosa biso yo mpo komema na okende lobi zero yango liloba na nga suki ezali eboye te bamama awa toza na se ya ntango laka kosalela Nzambe ntango mosusu ezali te oyo baza na se ya bawei baza kolela nazalaki na bozwi me nalingaki Nzambe te nazali kosalela mpe Nzambe te lelo na se ya bawei akomo regrete soki nayebaka trop tard okozonga lisusu te eya lokola biso nde tozwi chance toza nanu na nzoto oyo Nzambe apesi biso opportunité apesi biso occasion tosalela ye profiter naza na mbongo naluka elongi ya Nzambe nasala misala ya Nzambe
po ete lelo lobi nakozala te naza mopaya kuna ekozala nanga boni misalo tosalaka na se ya ntango yango nde eza lifuti esika tokendaka yango bamama bolamuka tolamuka tolongola tata liboko na litama basanza ekomi ya kotanga aza nano na loboko na litama asepeli alobi bamama tolongi me loboko susu moke etikali aza kozela kata riban olobi nini ngai nalobi nini mbongo no ya makala mbongo no ya tomate salaire no ya moke yango ekosala ete tokoka kotonga yango me sikoyo soki yo opesaka te koyima to opesaka na koyimayima to opesaka mpo bamona nga ozosala na pamba tala lelo bamama erode papa azotindela bango babénédiction na babénédiction mpo anini bazalaka ya kolala kasi lelo balamuki balobi na papa toza déterminé tozokotisa babateri tokosoma bamashine mosusu tondimi mpo nzambe obikisi biso na maladi oyo tobiki bongo topeso nini etikali kaka tosalela yo ebongo yo moto ozwi yango te na moto alobi abiki na yo moto eleki epai na yo te nani akosala plus na yo moto elekeli yo te na yo moto elekeli yo te yango wana bamama tokonoka lokola mvula te tolamuka topesa tata molimo santu maboko tondima depuis 1921 tozali kokende mpe topesa mosala ne na 2021 olobi nini yango nazalaki nango bamama RDC bolamuka RDC na baprovince bolamuka na bacommune bolamuka bapousse opération pousse tozokota na deuxième yo tata yo mama yo elenge papa lobi pousse mutu nyonso akotisa pousse na ye ozala tata ozala elenge ozala nani kotisa pousse toyebi te mpo na nini asengi mutu nyonso akotisa pousse na ye zala na mayele na yo e mpo na nini alobi topesa baresi zala na mayele na yo e mpo na nini so alobi ete kombo na biso ezala enregistré ekotikala na biro ya lutendele zala na mayele na yo yango moke nazalaki na papa journaliste na kombo tata mwana mpe molimo santo amen touti kolanda maloba ya mama kolala pongi te kolala pongi te mama lamuka epai wapi ozwami mokumbo oyo etali yo tata abeteli yo tolo alobi ete basoso oyo ngai nakolia nakopesa bapaya na ngai nakolesa bapaya na ngai ekosalema na maboko na ngai moko ekozala te nakende ko nakende kosomba bakarton non na norme oyo mpenza biloko ekosalemaka yango wana toyoki maloba ya mama sikoyo tokoyoka maloba ya papa ingénieur papa aza kotala misala ndenge eza kosalema pamba te ye moto aza kodirige yango ye moto asala mosala ya kobokola tolandano mpe papa ingénieur pamba te papa ingénieur mpe aza na liloba ya motuya na makambo atali basoso oyo biso toza kobokola lelo tolanda ye papa Simon Kimbangu okiangani malgré confinement mais na kati ya confinement mosala ne ezalaki kosalema ata moke moke a compte goutte mais mosala ne ezalaki kosalema. Maintenant message nini okoki kolancer na baoyo nyonso bazolanda biso na bilili mpe mokili mobimba? Bon, message yango eza nango simple, c'est-à-dire que kimbangiste nyonso esika ye azali azwa conscience na mbela. Donc na appel ya papa Simon Kimbangu okiangani mpona likambo ya pulaye ezali parmi babiloko oyo papa azali koprepare alakisa na mokili na 2021. Donc na nkamba toza na musée na lutendele ndenge boyebi toza na pulaye. Alors nakanisi bomoni bapoussin deja se bayaki premier lot ezali ya 15 000. Donc tobandi wana c'était un grand pas. Tobandi na eloko ya moke te ya ba 300 ba 3000 ndenge tozoyoka bato mosusu bazoloba bino boza na privilège boluki information na source mais bato mosusu ayoki kaka alobi oyo bayaki 1500 oyo bayaki boye na boye. Alors mbunda eza kobetama me mbunda wana eza yango te, mbunda ya solo yango oyo ezobetama awa parce que les preuves sont là. Donc mosala ezokende madame, malgré les difficultés, malgré le temps, mais je sais les mamans. Donc, 2021, c'est long.
ezali kambo ya kolonga te se tolongaki déjà po ye moko alobi se tolongi parce que kolonga ezalaki soso ekota yango wana mpe ekoti bo elonga nini su tozozela maintenant ndakisa papa tozobenga bango bakonzi baza bakonzi oyo wana nakanisi baoyo bazomona papa Simon Kimbanga afongoli miso bazomona biso tozozwa kaka information papa balakisinga oyo baza na bango basoso te mpona nini nayaki namoni na place ya basoso namoni bato neti mutu mosu ayaki abime ye na ntango basoso baye amoni baye kopesa ye 250%. Balobi 250% yango oyo olesa l'air kaka alobi nakolesa bango nini le 250%, 250 personnes. Donc nakanisi eza eloko moko moke mais elobi nyonso résumé nyonso. Merci beaucoup. Donc eza ba yo po koyi komona oyebisi biso biso pe tobandi kozwa ngo sérieux po mutu moko tokoza na doute monsieur ekomi batu mibale mitano 10 20 biso moko pe tozomona oyo ya biso. Donc yango wana toza kobenga bango nde na po na molimo déjà molimo nde mutu elobaka molimo yaka liboso musuni alandaka si matondomi andeko balandi touti kolanda papa ingénieur tosuki wana te mosala ya mama na ntango akala nde azalaki mama ya pongi yango na bino yo mama lamuka na pongi ya boyinga mama azalaki ya pongi lelo mama aza kotelema mama aza yango titre ya émission na biso mama lamuka bamama tolamuka tala mosala oyo epesameli basi alors tosuki wana te epai wapi jardin monene mpe eza kosalema tokokende nga na bino tokende kotala epai wapi milona ya jardin eza kosalema bazosala ndunda ya sorte nyonso oyo ezosalema me tosuki na bilanga ndunda te jardin ndunda te toza na bilanga pondu moko ya kosakana te kuna songo ekobima pondo ekobima makambo bamama nazoyi biso bajete des fois te mais tokende nanu kotala epai wapi baza kolona milona na kati ya jardin mpona kotalisa ete mosala eza mosala tosala mosala nzambe asepela na biso bamama merci na bamama mpo kuti chapeau ndenge nalobaki na bino liboso tozongi susu tokende kotala epai wapi bajardin eza kosalema mpe bamama balobaki totala misala mpe tolanda bango nini balobaki mpona ntina na misala eza kosalema. naye kosala mosala pula yo tata atindela biso tomoni tosala mosala makasi totongi deja bandako 4 moko deja basoso bakoti ya 5e yango toza na kosala mosala. Merci maman. Ok. Journal lelo ezali ya biso bamama toyaka na litendele mpona kosala mosala pula ye parce que papa azosalisa bapula ye na ye apesaki na biso bamama yango chaque jeudi biso bamama tokomataka mingi mpo toya kosala misala yango tosepelisa nzambe na biso papa Simon Kimbanga Kiangani ye molimo santi ye ndeni tazobatela biso na oyo nyonso na mipepe nyonso ezoleka tozoya kozongisa matondo epa na ye tozoya kosala sacrifice ana mboka lutendele.
Bouti kolanda ba mama kasangulu pepo ba mama wana ya kasangulu wana bango nde bato basi basali na banza plus de 6 hectares ya bilanga pondu ba mama kasangulu wana bilanga pondu wana tokolakisa bino ndambo tokokene pe kozwa bilanga pondu wana bomona bilanga pondu ba mama ndenge ekomi bokondima teke ba mama na Congo kaka na tracteur te oh toluwaki machine sala te na Congo kaka ba mama ba uta kasangulu na biso ba ebele te bazaka na banza plus de 20 mama ba mama na tracteur kosa ba sala mosala ndenga jeté bazo sala mosala na ndenga jeté pondu ebotami kuna tangu songo ko bima kuna kozala sombo fufu tokolia tokolema manyoko alinga manyoko walinga kapondo ngalinga kapondu nyonso eza kuna nakata mosala ba mama ba ko sala alors bandeko balandi misala mususu peza kokoba côté ba fondation pe ti lelo ba fondation eza ko timolama papa le to ba mama ba pesa ye 10 maisons 10 bâtiments alors mais na moni neti akobakisa po mosala ezana na kotala ngo ndenge ba kokolela ba soso na ba kokola kana ndako moko to mibale te ba pusani ba changer bango ba kaboli bango ba pusani ba kaboli bango ba comme plus de une affaire de plus de 15 000 têtes oh tozana bango na ville province ya Kinshasa si ba côté kuna na ferme Lutendele alors kokola na bango kozana ndenge nini ferme oyo abetela ngotolo alobi ferme na ngai na pesa epai ba mama na ngai alors atiela bino motema tola la pongite totala continuité ya ba fondation ndenge za kosalema ndenge volonté ezali pamba te ba chanter za okanga te na Kinshasa partout so okeye komona chantier okeye omoni chantier bato baosa totala na ba fondation wana ndenge za kobetama na ndenge adefa te na ndenge dada na ba mama bilenge ba jeune fille coup de chapeau na ba jeune fille ya Kinshasa po bango baolemba te ba mama pe baolemba te tolanda nanu ndenge misala ekosalema ça va chez même si on commence on va tirer en bas papa dit ça là donc ça là vraiment musala on va faire bilan dans la on est ça qui top on est sur une bien tout ça te awa pona misala o apula e papa nyonso eza misala o papa apesaki biso biso tolona tobokola do nyonso eza misala nyonso tosala eza ya papa eza ya pula ya Lutendele yango tozosala papa mona biso ba mama ko pe baza ndako ba mata tosala misala ye awa na kati toyaki na cadre ya pulaye tata molimo mo chantu aishaki biso ba mama tosala na cadre pulaye nde toye na bilanga to continue to chiza musala kuna nde toye na bilanga po te kosala binage donc tolongola ba matiti nyonso ezali kobota ya mabe oyo ezingi kobebisa biloko tozali kolona yango nde tozosala andi ndenge misala ekosalema balobi bapesi makanisi na bango bongo tokosukisa epai wapi mama ya likambo ekozalaka omoni misala na ekosalema na tongo ya mboba banda mosala mwa maya moto epesamaka mwa ti mpona kopesa courage pamba te bato mosusu babimaka tongo mpona kokima embouteillage ya pompage
na ndako baliaka te basaka eloko te mais so bokomi kuna na ntongo ya bobo banda mosala ti elambemaka soki balambi ti na pokwa yambo bato bazonga soko olingaka pondu soko olingaka madesu soko olingaka mbwengi ole soko olingaka ndunda ole nyonso eza na guna yo okozwa mpo na nini mosala etambolaka na kolia libumu ya nzala eyokaka te libumu soki eza na nzala bato bakolemba mais soki moto ale na ye akomipesa na ye na mosala ya nzambe ayebi nini akozwa lifuti nini akozwa na ntina mosala wana bamama wana baliaka yango bazonga okokende mpe na cuisine kotala lolenge kani mayema aza kosalema kuna loboko ya bamama na kati na cuisine ya mama Mwilu tolanda Bote papa. Tomoni bino bozo sala pondu bozo tuta eza ya fête ya. Eza ya fête te papa. Eza pondu tozo sala na restaurant ya Lutendele ni baninga bazo sala misala kuna komema mabanga ne puis biso toza na cuisine. Tozo banga caméra. Nazo banga tenga yo nazo tala. Bozo na cuisine. Toi bate restaurant Lutendele elobi nini? Restaurant to sa to créer na pula yo mama général asali po mutako sa musala. Mutako sa musala te soki azana nzala. Yango to saka na tongo to saliti so ba meliti ba ke ko sala misala biso to tikali to zolamba après to komi na ba 15h biloko ebeli to kabweli biso nyonso to li après to zoni banda. Merci maman. Merci. Mama Mbote. Mbote papa. Tomoni ozo tuta pondu. Ya fête. Te pondu a fête te. Eza ya bato ba osala musala na poulailler. Yango nde to olambela bana. Parce que ndazo kaka musala nzala te. Juste il faut comprendre biso poulailler onini. Poulailler smoki mbang. Toko kola basoso. Tema papa sa so musala. Ya okona pe ko boko. Et voilà, yango to osala musala. Bote papa, kombo na nga mama Nzuze Génie. Awa ezani? Awa eza restaurant mama Mwilu. O tolambaka biloko na bandeko na biso bazoyemba kuna baosala musala. So balongwe kuna bakoya awa bakozwa biloko po balia. Baopesa mbongo? Baopesa mbongo te papa eza ya ofele. Restaurant mama Mwilu awa toliaka ofele. Ezalaka ya mbongo te. Ezalaka biloko ya mama Mwilu bazwaka ya ofele. Na ye po sala musala. Oye po sala musala. Musala ni? Kosunga ba mama na biso koto na musala. Bosala oyo na kati ya restaurant. Mama, na kati ya restaurant. Bozo lamba ni? Bozo sala point so balamba yo koyeba basala point. Siko so bayaba opesa bino mbongo kwa tekela bango. Tokomi na suka ya emission na biso ya mokolo mwa lelo kotalisa ete volonté na mosala soki ezali bokokoka oyo bozala yango bosenga nazongeli so coup de chapeau na bamama ya poto bamama makasi bolongi basoso bakomi lelo mama moko na moko ayebi contribution na ye nini na kati ya ferme moderne wana yo moto opesaka eloko te yo moto okontribuaka te na molulu yango mpo basoso wana ekolambema soki bazwi mwa mopende soso batieli wana ozolia okontribua na yo te ekosala nini ekolobela eloko te yango wana ata ya moke pesa nzambe atangaka monene te atangaka nini te atangaka ebandeli te atangaka mpe suka te oyo yo okoki pesa mpona nini ntango opambola yo mpe ozwa lipamboli ebikisa libota na yo mpe bana na yo tobosani te batata bamama ata bapesi maboko me batata mpe batiaki maboko na mosalo batata mpe ya poto otondi bino botondi na mosala kitoko bosali mingi ya koloba eza te tokomi na suka ya émission na biso tobongisaki kaka tolakisa bino baextrait ya babiloko oyo
eza kosalema na kati ya lutende mpo bozala sur mitoki na bino oza kobimisa eza koaboutir lolenge kani omoni jardin bangombe ezokota kala te bakendeki deja kozwa yango ezokota bantaba biloko nyonso tokozala nango okoluka eloko te nyonso ekozala alors mamaki mbange très fort tosepe na bino tokomi na suka so bonandaki na bokebi nsima kamera epai ya page na montage kuna tomoni papa Enoch Elozolo ye nde bakordonaki na papa Roki bongo ekosuka bongo te kuna mpe na ngambo kuna papa Sosola bango azali ye mpe azopesa mwa makanisi na ye na ntina likambo oyo pamba te eza likambo etali biso nyonso botika malamu tokutana na prochaine